Baïro. Nga bien Baïro. Baïro. C'est-à-dire, moi, on va la raté. Alors, quand on vient à Bundaka. Comme ça, là, le cola veut tout le temps. Le cola nina. Donc, voilà quoi. Mais, batia moi, ordre, discipline, bayokana, les mots bas, je peux taper, vas-y, la capé, et puis, na ba courbure, na courbure, vraiment, na ba courbure, on avait l'habitude, le monde de message, ça qui biso à chaque. Maman Luisa, de Sonama, Luisa. Boni. Bien, maman. Si mon pas ou maïe. Ouais, tu as ça qui est en direct, mais qui est en direct. Et c'est un gros wapi pour ces quatre dans tes émissions. Par exemple, ça la capture d'écran témoin na ça langue ezala quitté. Obi na kame pourtant na kabole ma message na la direct. Na la na kango direct mais na ebo ça la capture. Na nga siko yo kana na chenga bite fona la nga na ka TikTok. Ouais, ngata baba nyango na kabole ki vraiment na loba ki lobby wa sorti na sala ke mission na lobby ya mwana oyo soki oyo nani oyo ya nani. Ya Sandra Lina ngana lobi lobby pe na 10h to yo ka de mission makamunyoso. Vraiment, azo commis l'accent to na e mutu a 69 ans presque 70 ans atana loko la jeune. Non, papa na biso vraiment akoleka 70 ans wana bazo kanza komi koko. Aoleka aho bana kolala penda zo yembela biso ya kolala doka komi koko. Bato bazo kanza kufasi koyo balali. Et puis, il faut que valoriser moi si nae. Après, si papa sango songi, alinga yeba kaka date, âge, ta date ya mariage na bango quand. Chance yé pas lobby que, na zo yeba soutenga ba mama date na le bataire à sage. Oui. Il fait du wade za trap ba osala yeba trap ba. Osala yango suba polémique. Ba polémique vraiment ba pia kanga kanda bazoka kata ya kofinga kasindi. Ya kofi kofi bozana munene na mboka mebeli ko valoriser yete alors biso ida na zalaki so eka facha zalaki te de mutu wana azana de agwanda na bombe oui azana ba obi mo kwa loba na yebisi yo asala nkapana alors ba biso ba souci ya ba parents quoi ngapenda kofi alongola nga souci ya ba parents. Ouais, parce que mon papa a lingaka kofi de place de yebe. Eh oui, ngana ko bota manukuta déjà papa nanga lingaka kofi. Maman nanga la bango. Oui. Bango mi ba so ba ni ko bina ngwa. Papa na tête ça ya bonga. Alors tant que zo mona kofi, donc kofi génération à papa nanga. Ouais, mais mi tu so ka na bo moi, alingo za na 72 ans. Donc génération papa nanga akufa na 65 ans. Mais il est quoi zo résister ba papa na zo ba faible na ba maman ba faible ta la confiance à faible on dit kalima boko comme ta sala ba nzembo ba nemi c'est nanga ke atikeli kaka se ti lele beta manze ina kozonga yo kango meza nzembo akala ya lelo te ouais ta una zo yo kana zo kantsaka ba mama na okantsa ba papa na okantsa ba yaya zo senti que oza isolé te quoi. Eh, kofi alongola na souci ba parents badi. Etali ba finga kai. Nga ku kofi na kokani nga bolia na za kuna te. O kofi la kitikala na za mamasi. Abeza na mwasi moko kaka mamasi. Ali bisuka ya je t'aime ne ya suka ezako eza sindi le kek. Mona lumona. Bovimba bitoma. Papa kofi azakanda moko azana ba souvenir na ya kaka na motema le mwasi wana sala et poeta esebisa motema kofi. Eloko comme ça nga mama Sylvie. Mwasi wana sala ekobo. Mais balobelaka ngote, pourquoi ya balobelaka ngote na kuna mususu ya makambo ya moyo ya Marlène Bini kuna makambo so bimusu kuna ye o babundela na bêtise kina mwana mwasi osho kinani la ba bêtise oui babunda kina bêtise la ba bêtise tango kutu mwana mobala ngwa loba kana zaki na live ngo jalo bien bozo lebela kaka soki ni bon mama lia uteki bunda kuna baboya ngona mutema moko mais oke basuko ezali wala baboya kiwapi mwana ndeko ya mbokani ko alekaki ba opposer question
na nini oyo ya mwana mwasi oyo na kotanga nga kombo te bato bakundi mingi baya komatela ngai awa bazolinga bakondane kaka mobali soki mpe mbo balinga bakondane kaka mbokani bazwa kaka mayele ya mwasi ya mbokani bayeba pourkui mbokani akebala mwasi mosusu siko ye wana mbokani alobi o bino boolobela kaka mbokani kasi ye mwasi ya mbokani wana ya liboso abundaki na mama Lia bawelelaki mobali wana soki nani mpe kombo ebunginga babare yango te okosi nalobi kaka biso tuto abasa mabala ti yaya nga oyo libala nange eza ya mibale nabalaka pilo na sundula tokabwana nabali na ngai mibale toboti mpe bana sikoyo yebisanga nakosala zuwa na mwasi wana oyo atikala na ndako na nga wana jamais parce que nga nasali vi na nga parce que nga nasali vi na nga tozaka na mikolo ya bana ndenge ye moko kofi alobi soki bana bakobala tokutani c'est tout pourquoi pas bana bayindaka kaka sindi abotola libala bato si non c'est du trop awala olobela nde mama site mama site ezalaki ne chanteuse kaka bongo ya ndenge luzitu azotala mpe patience mpe ya mwasi wana soki yango ka ye moko alobi so soki basi mosusu kaka kokende na ye mpe akosala mpe boye me banda oyokende kaka maloba azalaki na ndenge kaka ya respect na ye mama si mpe azalaka na mbongi alinga mpe kofi mama si alinga mpe mobali na ye mingi makasi boye emonanaka na baakende kokende na ye akesala vi na ye azwi mibali na ye surtout ntango badega wana nyonso ezokweya ezokuta eza mamasi na kati aza mpe jeune fille akokaki kotambola na ye mais boye koboyiseka bolingo yango asikoyo kaka mpona bino kongola ya balabaka bakokota lola te soki lola ezalaka omona mpe bato yango bazofinga wana baza ta na mabala te baleka ta na libala te omona mpe bazala bango mpe ba deuxième biro omona mpe vi na bango soki olandeli yango ya malonga te me kofinga kaka mwana mwasi apesi papa na biso aza na makasi mpo lolenge basalelaka ye bavideo lolenge bafingelaka ye akoki mpe kofinga yango sikoyo ekosimba susu te na minute abali ye barenouvele babien alobi ye moko barenouvele babien ezalaka nango barenouvele epi mpona ni barenouvele eza ntango babalanaki liboso eza na babiloko moko batiaki yango en place te bango bazokomprendre te pourkui barenouvele yango eza na babiloko na bango babien na bango mosusu ezalaki ya kofi soit déjà ekokozala na famille ya kofi to na bana na biloko mosusu oyo ya ye moko kofi arenouvele mpo ntango soki liwa ye sindi atikala na biloko bakokabola bacommunauté de bien donc bakomplete babiloko bango basombi ya sika fo bakende sikoyo na nini kuna na civil kuna mpo bakomisa yango legal yango moni basala yango biloko na bino nyonso ekoma legal nouveau po basala batestament batiaki ya liboso donc po bosala testament ya mibale bapréféré bamema yango na mairie po biloko wana ekoma legal mais congolais azalaka zoba aobenda ne bilili te ke basali yango mpona bongo me kofi akoya papa na biso kofi akoya koloba yango te akoloba yango te mais baye korenouvele vi na bango ya sika na biloko na bango ya sika ekoma na nordre po lobi toyebi te ya pasi ya pasi na yebi yo ne sait jamais mais en tout cas geste asali bato nyonso basepeli basepeli nango makasi mpo bakozokalisa bakofi avandaka na mamasi na hypocrisie nde basala mama mbili ya bele pata bulei bakosala mpe mamasi ya retrouve na eloko te lokola bato fo ozalaka mayele na ere eza na esika te yaye fo ozalaka mayele tabulei azalaki na mwasi na ye c'est bien mbila bela basi bakabwanaka apesa ye nini basi bakabwanaka nosalaki ndumba na ye akopesa esusu nini bazalaka lisusu te ngo kata live yo te naswa na moto likambo te nayebisa yo
En tout cas, vraiment. Papa na biso. Batikela biso. Elle va comme na ketu. Il y a ça la parapluie là. Il y a ça la parasoleil là. Sunaka. Bon, yo parasoleil ezate pena. Ezalaka te pourquoi? Oh, yo la ndaga mama si yo lo baga ozana para nini parantui. Eh. Ya pasi. En tout cas, ko fa l'homme de la félicitation nga vraiment to na sepeli makasi ko. Bana bayoka. Moi si na yo ko lo ba preuve d'amour, moi si na yo ba biloko pointa yo na motema. Donc et puis kumisa. Abwakeli Makingani. Makingani pesa abwakeli. Oui. Basi ya abwakeli pendant 12 ans ya bana no kipe mbate même pas bana kipe ne biloko ya nso. Bali na ya boti na ene kobo na ena kata libala. Ba yebi be badinga. Mukolo musu kofi akobeta bordir papa na ngawo. Akolobaka ngo un jour. Ke boyebi tenga na 10 ans wana bapesaka ngamba. Ba bana batanga minoko pamba. Ba yebi dikama. Oui, yango ni bakoka ko do batata pa. Bakoka ko batata ba yebi ke secret ko bima. Ba ya ko do bat. Moi so na fungulaka monoko na ye. Ba yebi ke atambola malamu te. Atambola bien te, secret ko bima. Siko batinda kaka batu na nkuku. Batu ka ba ya ko sala desordre bango ba vani nie. Mai bafani nye fo mutazo sa tambu soki ndenge nini bachaye kaka poka ka soki la reine Fabiola. Non. Le lenge papa na sa kumisira akumisi sindi. Mais non. Atanga mbana. Akumise makasi peza mwasi na ye, tango ba kangaka ye pendant 12 ans ko ba liberaka ye atombola maboko sepela. Non. Wala mususu ba sepelaka. Ba sepela ko te bayoka mabe ba peza na posa akota prison papa ba bozwina ye. Ba ko samba na mususu ye mama wana mtachaki ba deuxième wana papa ke ndo samba. Mama wana sala ke le ba pesa kofi ba mbargo. Ko solana ba danseuse. Ba danseuse ba lo baka babuzo ba wana. Ayo nzambe bango ba danseuse ngo pe baza banani bazanga mayele tango bozo na musala air bozo wana bo profita ka air wana. So se ba lo kokela ba vina bine komika na coffee. Ba mususu ba wana bazo rate ba makambo makomo mona ba makambo ba po ba ya ko telemela ka coffee na mokili oyo ya so ko karibela kaka mutu moka oyo mona akelo ko ataka na sali ndenge nini. Ata na kende na makambo musume so likamo yelinga na kende ko telemela ka coffee. Tala nde bazo kutana na makambo na vina. Bazo kutana na makambo bozo yeba te. Mama, ata yo moko makambo o ba kisi njora basalaki na ba danseuse ba mona nsuka ba ngonyo so wana na ba sandra ndine ba kisi njora. O ba salaki pona JB. Yo presque wana so zaki malam. To ke pas logique des choses. Non. Moi on a ba sandra ezaki ba scope ba sandra. Po mona na mona nsuka bima boya ko sala makambo na nyonso. Ko telemela ka ba via mise bino so bo kena ba vina bino ko ba ko sambela ko ba mansero so ba mama pasteur. Mais bon liga ko zonga nga ba vie ba mise ba ko finga ba ko tonga la ba. Sur soi disant o te mise c'est pour ali nga la siko na air wana poko zaki na yini. O lo baka te. Et puis parce que la live ba mise c'est ça ko bala. Na air yo fa bala yo kaka to ezaka ka fo azoyo. Yo moko tango bozo yabika makolo yeba tekende bozo yabika makolo boye ke ezaka ka ku ne ba be en coup pressé ce qui coup de nini ba éducation ba famille na bango futi batindi yo kendo ko bina oke ko mitika muto deja ke ko mibina wana na ba set na tango na biso baso monoka mutu ti ba monoka mutu siko na age wana yo kendo ko bina ko te malama mama si boko ba ko finga si wana ka mama si ko finga ye wana le lazo bonga. Non. Moi, ça n'a respect. Si bien ça respect, à côté kaka ndenge wana avant de pas supporter, ba injure ou ta kaka kota kaka kuna ba finga ye onzoto na ye. Calme, même ba semeki, même na ba semeki na ye bazala très bien. Mais magingandi wana te, magingandi wana ba oza kara na ba semeki. Même Kofi abosana na bana nyonso abota libanda parce que babwaka kaka bano ya boti na balibombi nyonso na batanga bango babwaka basu ba répétant nzembo abeti to na mona lobile abwaki Aristote ataba oyo mwana na ye moko nino oyo atikala suko yemba kutu nzembo nino te kaka bana ne to kaka bana na ye ba Don Piero soki banani wana tibo lelisa papa mobimba ye minzembo do piro benga papa
eza déjà de papa aza na basusi oboti bana na yo mwasi olobi bana oyinisi na bana epai ya papa na bango quelque chose mabe ezalaka baconseil ya mabe ngai na kosala yango te na osala yango te bana na nga bokeluka papa na bino bokeluka papa na bino papa aza nzamba te ntina lelo soki na bana nga lelo ekamusaka bana osi bakola siko ndenge barevandekaka te mpo papa na bango aza papa na bango mpo lelo bana so nde baza boye mpo nga nakendekaka mpeza mwana soa na papa na ye te antuka nayebi te motema mabe lokola mama na bango na compre na phénomène yango te na compre na motema mabe mama si bana bango mitema mabe baa bana mabe ata basalaka te tobenga papa na biso te boyeboye bana wana bazo bakwetama mpenza bakwetama quel esprit paye koyeba dompierre wape manipulation ya bana mpenza bamama wana manipula bana wana bato bayeba bareseau sociaux ke na badompierre na babengaka papa papa motema esuki na ndenge ayembi yango alobi nini ndenge ayemba nzembo dompierre soki dompierre bapeli papa apela te ti lelo apela te bana mabe non vraiment ça c'est grave obi ermo obeyana kama yango yango bana ngo bazalaka babebe bamekisaka bango mabele to ndene mpona bana ngo si bakola manipulation ya mama mama sikoyo abimisaka nyonso epa papa mabe mais bana ngo mpe bayebi ke na pa papa na biso mama na biso aza na mwana moko abota awa ekoteya bango te bamitunaka te mama yo ozalaki na libala poko obotaki mwana mosusu ya mwasi kudo asala babimisela makambo ye mama moneka nazobebisa réputation mwana tika alongwa mbali mwana aluka libala na ya bala bamwana sikoyo makambo ya kokoya pa karine awa o karine asingaki bango wana mama ya kosukisa yango bolongola soki te makambo ekóma na bureau mwana nga aza so na makambo ya réseau sociaux te balongolaki mbango po sikoyo batiki wana mpo baa mpe na posa mwana wana azwa kimia mpo atala mpe vi na ye sikoyo mama ye korejeune yango mai ntango banda komema mwana bango wana kwatala na baconcert bainemi ya mobali asami bebiseli mwana nsima nango ozwi ya kolibere mwana asaki ekota na wenze ayebi na prix nyonso yo moni te mibali so baningi babali sukasuka bazokima eza kitoko ebebisaka po bazomona deja ke mwana oyo deja afingaka papa na ye afingaka marraine na ye nana mobala yo oza deja impoli aliri wana mpenza yo ozopekisa te ata kutu nini oyo asalaka yango boyeboye oyo te abimi soko na réseau social bakongole abimi na réseau social bakongole malamu ekolia ye temps ata alongo yango me ekolia ye temps alenga finga papa nzambe ya se ekolia ye temps ape bakolo bakokola ni kofi abalisaka te na bacomportement bongo batata mwasi baza wana fo bazonga maboko batata mwasi kosenga bapardon kosolola basukola makambo na bango mais tellement papa sango batuni mpe motuya peso moko na muni wana atuni alobi ndenge ni mopao ndenge abali boye bacollege nde bakete ata motu moko bayembaka bamusicien bato minene babwakaka ndeni bafélicité ta mariage te ta nini te libala na mama batuni question wana me moni arépondre yango mpenza te abeti yango mopanzi wana aboyi na ye abone polémique abeti yango mopanzi akobengisa banani mpona bamisa yango balingaka na bango ye te akobengisa banani kolege yango balingaka ye mama na même pas après ça banda musique nde balingaka na bango ye te banda wana balingaka na bango ye te sikoyo nde bakolinga ye bazalaka bongo en tout cas nga penda kofi ata balobi yo kofi asali boye je m'en fous ndenge olobaka soki olingi okokabola te donc biso oyo alakisi biso mama si mama tokobenge kaka mama on s'en fout parce que tolela na biso mopao papa plus likambo yango mpenza ekangisaka nga mpenza toka non mopao te tika sikoyo papa bato azalaka kimia kaka nzambe asunga ye kaka eloko balobelaka fongoli azomata toujours elekelaka banguna
Ah, bino bolo ba mabe ya so sala. Azomata se komata. Bonjour, bonjour Olape, bonjour. Maman Olape. Bonjour. Maman Chivas, ça va? Bonjour, ça va bien. Bonjour, Olanda Micha Papa Sango. Nalanda ngo na suka tango akiti ayembi wana traitement na ekataki. Nalanda ngo na suka. Na munoko original. Ache Ngabe nalandia na direct abo tango na wuchango awo. Le nalandia ngo na bosa na kiputa na kinokota na mission misusu ya polongo. ngana Mission na biso l'équipe eza mission kitoko na ba discussion na onde bakena wana sango na ba discussion na wana bakena na le malembe. Aye biselo. me ba okele. En tout cas. Ayembi sans autotune, ce que autotune wana donc. Mungongo ya original na guitare. Osomona Oui. Ayembi sans autotune kitoko makasi. Et puis agangi na suka. Kofi aza makambo vraiment. Memi nze mongala nalobi kutu papa malembe. Ba réalisateur bazotalaka babi Nalobi pena papa malembe tozana na posa na mungongo na papa. Oui. Na posa na yo papa. Ta. Ade yo koma kata na mungongo wana te kaba otetibe sala kama kele na sali gorodo. Ish. Bafinga vraiment kofi na soni hein. Bafinga kaye na soni. Bino nyonso boyambi ba peli. Ngana loba na komi polo live. Bafinga na kabiso vraiment garambo na soni parce que eloko babwake na katango nyonso libanga eza na puissance. Ba kokate bambulo bango bazokate na ye kalata azokufa na ye ba collègue bakufa bazotika ye ye babe ye boye bana bomwana ba bouton na waza na sida Allô azo vivre botikela kinga live nga moko na mano nazwaki appel. namoni na ye kazaki appel yango na continue kaka kopupula Loba. na sokoloba boni bana sida bakabela ye kutu kalata kokufa ba o nyonso azokoloba kokufa bango nde bakenda bango nde bakenda ba o tondimaka te bakokokende bakenda o kofi mauvaise personne azotikala kaka bango nyonso balobela kofi mabe baemene ya wana tu kolobelaka kofi mabe wankofi kutu kalata kokufa na ye aza kaka bino kokei ya tikali papa wemba ona liwana nga kofi ya okei peko motema neka ya mawa ke komitika po atali kaka wana mutu na ye mebo benganye na ibele est-ce que ben babenga na mutu Mtela makambo. No kofi asufraka et puis vous manzamba pate abatelaka ekaka motema na pazo vivre na hoti lelo akufa sikote po asipotaka makambo moko bayebaka te kaza ale kaka kokufa le bolobi kazalaki bien kongolenga kaka moto soka te mutu na se babandi kondima ye metango za envie tala ne wa woku no mabanga me ya kofi peut-être na mona kata so ni na lobela ngo ngabe ba ya ofinga nga kaka pardon na kende mataka kaka na mati pa mama Sylvie na mati kuna pa ya Jidem Na yebisi yo mama. Yiko tozaka na motema. Mona kande ba lobela ka yo. Ya bosa na émission me lobela makambo profita yo lobela ni nanga. Nga lobela bokoko, na lobela ka bokoko. Na lobela ka mingi bokoko, mais na lobaka pe makambo kofi na lobaka ngosi na lobya ndambo ale na tiki. Nga lobela bokoko authentique. Na lobela bokoko, pesa ka pe mayele. Ndenge ni mwasa kokoza ndenge yango kasi na yango na lobaka pesa ka pe batis ya bakisi ya basa kobota ya ba rapport bato baza na nini
baza na makambo ya ba problème ya sexualité baza na makasi te mibali misala eleki mingi nasalaka mpe bakisi basa kobota mpe bayaka bamei mpe bakisi na bango na bokoko omona mpe nzambe basali akenda na mundele esimba te me na kisi kako ya bokoko natinda yango na Congo natinda yango na Benin nayebi na bapesanga mayele wana vraiment mona mpe mutu abiki mona mpe mutu aza kobota te aboti bato namoni bato balandaka yo mingi ewe so bato balandaka nga mpenza o bato basi bameka yango esimba mayelo na piaka oyoki oke komeka yango nganga bato bazobota te omona mpona soni koseprésente wana ayokaki bien te alandi nga na privé okomi koswana na telefoni napesi yo mpe artiste kende oluka biloko boye banda komela oyo baza na mboka na ngai vraiment baza nde la chance baboti na Montpellier baza pembeni basi baboti vraiment mosusu baza na bakisi ya mokoko ezalaka bien mpona koswanela na polisi banini nalobelaka bokoko mama Chivas oloba te mwa liloba te ye pa zwaki apene ye kotikala nga moko mama Chivas Chivas allo mama Chivas ondinga aza kaka na pene te nazali mama Sylvie nazali namoni nasepeli na émission vraiment heureusement j'espère que bapolémique ezala mingi te mpo ndenge alobi na invité bato nyonso mais ake nango na ndenge ya bien polémique saka take kaka ye moko tati ndenge bonga balalele vraiment asalaki yango bien tosepeli na bien kofi pardon bongosa makambo oui pardon nakana micro pardon oza na bato ye moko sinda alobi 2012 yo ozoloba 2006 na siko nalobaka yango siko mopao siko alingana mpe kotika so sinda aloba te mpona fa pasita mamasi alobaka eningisaka mboka ye moko mpe abangi te achange yango akorige yango alobi natangana na dati te me mamasi aza so moto akosala balive na banini te pa bato ye alobaka bwalumuna surtout papa sango ameka nde moto aloba o te epesanga na mosini nasala na émission kofi akoboya esimba te kofi wapi akopermettre mwasi na ye baga esala émission kofi wapi sans réserve alobi na ye bavérité me bato basalaki yango analyse vérité na ye moko lisolo na ye moko siko bino bokesala analyse etali bino na nini na nini ye moko mpe azoloba vérité na ye bango kaka bali kocontrôle vi na ye bali kocontrôle makambo ya profi yango mpona nini kama bakongole yango alobi bakosa mama lia donc azali na libaya na mama lia oyo wapi akende ovanda nyonso ti 10 ans na poto ayaka Congo te yango kofi moto abala mama lia to bango nde babala mama banda komona to basepeli na ye mingi bamema ye na Congo kasi balikele mobali oyo aleki kasi kofi voilà po eza normal te moto aboya na ye libala akenda depuis kala finalement kenda mpe aboti abota déjà abota mwana wana kaka baza kaka na libala abota na ekoboti azaka na mwana ya mobali yango nalobi na bana ngo mpe bazaka bazoba osoki boolobaka papa aza mabe bo mama na bino mpe abota olobelaka ngo te po bifo bacomprendre ke mama na biso mpe asala mabe moko boye na libala yango tozongelaka papa
C'est bino grave. wana conseil ya mabe baza na leki ya mobali. Congolais, hein. Basala mwana ba culture d'écran monana na ba TikTok. Mwana ya mbala bota soki na nani. Koma ngo bungi nga moto pe babota na yo ndire. Soki pe ndenge ni na yo kela ngo ndire pe akufa pe soki ndenge ni. Masora mo pardon So totala ka mo pawa na moment confiance est na Congo. Mais oui, maman na surtout papa zo souffrir ye kuna obeta ne magoda. Yango kali na kosa ko ya Congo te. Ye kuna ko renye na ye. Ade papa kofia bioka pasa zana ba souci ya waza pembeni nanga na le nyama nanga o ya za pembeni mbali. Bani ko bani ko souci la je passe ya sindi ne mta azala kwa na lambela ya to lo bangwana. Alambela ye asalela ye boye donc sindi ndazala wana na tango apasi nyonso yo mwasi na ngai nda okenda na yo sundula ye na kamwa nde bafinga kofi na kamwaka et puis bato na bafinga ka kofi ba yebi ke mwasi wana ya libala pe asala kindumba abota me ba lobela kangote Motema mabe oui bango nyonso na basaka balaji bata ba polémique ba yebi bayebi na bango basala onka na nkoko. Oui mwana mwasi moko oyo ya danseuse moko boye amataka lobaka ngote aloba ngo na lobi ya voilà makamuna yo keza ya soko danseuse moko balobaka yango penza atanga kutu na kombo ya mwana ngo makambo eza franchement abota moko musu kofia kolela bango titi aobimisango ye pasakanaka te abatelaka kaka mwasi tala niveau ya mobali azobatelaka mwasi yango bakabwana na bango me buzo ba mwasi asala abombaka ye ti lelo kofina na lobela yango te oui ça bon c'est mieux aussi avant d'abord abomba pe dignité pe ya bana na ye parce que soki mama bistoni autant na lobolaka ye me soki bakontinue kaka kokretie ye aza moto ye moko alobaki aza moto bango moko deja bayebi ata alobi te ils savent déjà bango soki ata bacontinue bango moko bayebi pourquoi est-ce que bakritikaka kofi bayebi le pourquoi mais baokoka pe te voilà kofi aza grand esprit ayebi makambo azosala kaka ndenge azokende nango mpe azokende nango mpe bien donc bacontinue kaka bacontinue na bango kaka bazosouffrir ya pamba mamasi ezalaki liboso oyo boye na bodele oyo mamasi asi akomi officiellement marié à bazokoutilize ye aotikalaka lokola mbili ya bele ye mpe kaka kozala lokola mbili ya bele akotikala neloko te sindi oza na mwana moke boma libala wana internet kutu efandi kimia mikolo oyo depuis sindi abali bakritike eza si ya oyo ndenge ezalaki liboso te tuti babodi oyo ezalaki libala te ezalaki nango théâtre bamoni vake wi ezalaki mpenza théâtre te libala nga na bacommentaire nakomaka kaka luvunu ezalaki mpenza libala baluki bala lokuta ezalaka te na mairie pe na mairie ata yo moko omema maire soki ya ville ya Kinshasa aya wana po okosa ye na ndeni bamoni pena ke maire ya ville ye moko moto aye wana me bozokontinue kaka koluka barégion moko boye c'est ça kongola motema mabe basala yango kaka na nko kaka mpo bayambuye galerie omoni na kala toyebaka te ndenge nini ya kolandela babese na bango mais depuis kaka bato bayebelaki bato bazalaka ka bongo bazala so na système ndenge ezalaka avant te avant c'était omona bakoti balobi omona kaka bato mais depuis kaka bato bayebela bango ata bamati batiti moto okipe bango aza te babese na bango esimbaka nango lisusu te ata baye balobi kofi moto mpe akolandela bango eza te yango nalobaka tolandelaka bango te ata basali nini bakei bazongi basali babese na bango moto akolobela yango aza te omona mpe eloko wana mpe esili
ekosila na wanka boyo moni lobi oh makambo wana tomeki boye esimbi te boke boye esimbi te bobaluka boye esimbi nango te batikaka bango moko na babibela na bango ya lokuta bazala nango wana polémique ya libala eke molai te donc pi silence bato bafandela sindi soki 1 mois ata yo moko nga na okoka te na obela attention mais oui nakokoka nanga te mbadi botianga na minamina bo nolobelanga ndenge wana mame pardon nakokoka te yango ni biso toevitaka na biso makambo oui tellement que aza personnalité publique donc moko peut-être akomprenaka amesana na ye déjà parce que eza na eloko moko mpe akosala mpe te akoza mpe telefone te kafinga bango to ase justifier ase justifiaka quand il faut mais au moment où amoni que intérêt eza te ne peut pas venir quand même se salir kosangana na bato wana sans abri sans papier bato nini bato buzz bato artiste mosusu bautilisaka bapesa bango bambongo mpona koya kosalir nkombo ya sindi mwana mwasi wana liboso akangama kaka mobali nanga yemba kuna mobali nanga sala kuna iye wana nde numero 1 pardon mwana mwasi wana pardon na bato balandaka ye mawa trop mwasi wana ya munoko munene ko ye wana azalaka liboma ye ayebi sekre nyonso ya ndako asindi mpo nini mpo mobali nalekela kuna pardon mbadi wana yebi kuna mama gode akenda ye mata nga natalaka na biyo oyebi makambo gode ya lia kutu bopalanga nakendaki kokufela soki wapi mobali yango molata likambo ya ndako na bango kenga na mwana ndako oza mwana ndako ya wapi imagine wana oyo yebi te oui c'est ça bato bamona babala bakutaka na tv bato babimi bakangi bafoto mais baréalité misusu basi babivaka to mibali babivaka bango moko balebi ne peuvent pas exposer po mwasi na ye mpe akokusi jamais koloba te ka ye nde mobali mpe ye ka nde moto abandi osufri soki te koki mpe alobi babe oyo mpe mwasi ne mpe asalaka parce que kofi atikala jamais koya koloba vraiment babilo peut-être makambo moto abandi akoasiste nga na baepreuve ya mabe boye na boye mais namona mpe bamoma moko boye mpe mama alia mpe ayaka mpe na prison no ntango bakangaka kofi na bango batémoigne bamakambo mabe te bakoti bango bazalaki siko sire ke bakokotisa prison peut-être ayaka mpo alandela to bakotisa prison mpo ke ya doarenya makambo na ye ya biloko na ye oui peut-être mais soki ezalaki mpona koassiste normalement ça va parce que namona ye mpe ayaka mpe na bana mpe elle était vraiment touché parce que eza bavideo ezali tomona mpe bango balingaki nde papa kangama mposa na bango yango wana yango moni bazali koinfluence badanseuse na bango ezalaki bopoka mpo bazwa babien te ekozala mutu moko azala nsima na ye oyo abandaki komonte parce que naki ye moko boye mwasi elle ne peut pas kaka bato wana tanga bakombo na oui kaka bao wana kaka bazalaka nsima na ye bakoma koregrete bambongo basala na baconcert na natindaka bino bobimi 0 na kofi mpo na nini na bamisie mosusu na sens ke babimi neya mpo bambongo na bino bosala eloko te kaka bagriffe bokotaka baconcert boprepare vi na bino tokokota concert kota me ye bakobomba ndambo bango siko bamipesaki na vie ya miziki siko bakoma koregrete bambongo na bango yango balingaka siko barefulango na nzoto ya kofi qui paraissent na bango na nzoto ya kofi oui bazalaki deja baresponsable c'est des paresseux artiste soki oza artiste fo kobimisa chaque année faut quand même osalaka effort ya kobimisa ta album ata basingle kofi alembaka te bofandaka boye single ebimi bofandaka boye single ebimi artiste faut toujours koyeba komitya à jour bango so bakokaki yango te eza faute ya kofi te ce sont des paresseux bato moko bayebi kobimisa jalousie
Kofi, c'est un patron, il a l'argent, aussi à réussir vie, aussi à réussir carrière. Jusqu'à ce que, à Tchepe carrière, il y a Cindy le cœur à la bruit. Mais elle est là, Kofi, à Jala, Cindy le cœur à la bruit. Déjà, combo, à s'affirmer déjà. Donc, il y a. Et donc, il faut bien féliciter plus Kofi, au lieu de dépendre de la musique congolaise. Parce que ça a apporté un plus. Ouais. Ba œuvre na musala na nyonso wana zo sala na album wana Cindy. Je ne sais pas, peut-être ba idée à moi si tu fais na pas mais à 80%, on peut dire que Kofi a contribué, peut-être 20% à Cindy le cœur peut oye pas zinc ça va te kucha ba idée na ye. Asa mutu teke ko ba fanda kana ba critique ba mo ba yebi na mutana ba ke mutu moko te pe azana niveau ya na makamkofi asaka ezala clip na ye ko engagé ba danseuse wana nyonso na ko futa bango artiste ina sala D'accord, ça na ba voyage nyonso Kofi amemaka ba danseuse alo futa la ba dia la avion tu vas tourner ba danser ba chanter ba yaki na poto ba kima le bino ba kimite ngambo na tikali ba lukana tikali kuna sima ba bendo ko zonga ko yemba na Congo kala niveau. Et puis ce gars qui est dans film amemaka ba artiste misusu est-ce que entreprise nyonso Kofi azana wana est-ce que les gens tant on va critiquer Kofi ba réfléchir na pona ba famille ya ba tusuté ke ba ndeko na biso ba sala ka kuna e pa Kofi donc le Kofi azate ba misala ba tona nyonso wana et là li azana vous voyez Congo allez ça ma Congo oui azolé ça c'est beaucoup de gens ba jeune garçon mo bozo na ba famille pauvre mais azui ba azui bango na mawa et puis azala ko jeter parce que là dans na équipe complète pour na mine na photo mais il se permet encore à recruter kaka na Kinshasa c'est une équipe forte et ça soupona tabino moko ba moto bongo bon na ewa combien d'artistes congolais batambola na ba artistes koto bipai na bipai mais Kofi ataka mutu nyonso en lumière omona tiki bango poto ezana ba yembi mais ba jeune ba zo ya sika toyebi te ezaka ye moko boomona ayembi ba bana sima boyebi te so babamisele te soko bamagorodo toyebi te poto toyebi bango te mais baartiste oyo Kofi akendaka na bango tout le monde le voit na Dubai awa bayaki ata bino moko eloko nini yango Kofi fo asa azwi po ke bakongole bayeba ke pas musique à Kofi azosunga pe peuple congolais. Ah oui. Ces gens-là qui sont engagés chez Kofi, ce sont des Congolais. Ceux qui, l'État a créé Misala, pas Kofi, Misala les Ali. Ah oui. Oui, asana Misala na yekuna, bakope kopesa tamo ko nora tamo papa, on appelle na nini ba salarié belé awa. Toko content ngo bakoza ta ba 30 ba 40 teli na ba instrument kuna ba artiste ba na poto ba na Kinshasa chaba danseuse famille na ye moko na bana ye mama ata bino moko to mutana za millionnaire kazana ni Kofi a beaucoup d'argent na bato ba finga ba na niveau ya papa na biso ba sata na niveau ya papa na biso wana te ba finga ka ba zo ba moko bo so ba kutena Kofi fara ba ko bango. Kofi aza humble, c'est quelqu'un qui aime les gens. Alinga batu mingi. Yangwana pe nzambe pas otika ete parce que derrière lui, il y a les gens. Yes, pardon nakanga na micro. Maite. Mopao na biso. Ye moko alobaka ki yemi ne compte pas. Donc ayebi ndenga vivaka na bana na ye alingaka bana na ye bango balobaka papa na kusundura bana non bino boyebi te musu ba bana na bakendaka nini mukolo nini donc alingaka bana na ye. Maman Sylvia kangi micro
Oui, pour la ça, il y Ah, a Sylvie Zonga, nous pardon. Na ligne na sama ilo bobo. C'est ça, là, il veut vendre qui met na bandata koloba. Notre papa Rambo, Cindy toko benge kaka mama. Ngala lobaka. Papa nazali mama nazokata jupe moko boye ya kotonga. Ah oui, otonga kape. D'ailleurs mama naza awa Nayebi. donc na tailleur. Oui, nayebi na mona. Lokola nakoma kokende bapo kotonga ekoma mpe ya moke dimanche nakoma oprofite. C'est ça, ngape kutu na ça. Kata jupe moko boye na kata badubi na prépara mpo lobi na tonga. Ngape ni na banda ba formation yango awa. Kaka ya kuti. Na sala ngo na Congo, après na koti mingi na makambo ya suki na bungisa notion. Ni na zo réseaux sociaux soko lande yango mingi sala nyonso yekola otikia. Na zo ngela ba formation nana kifaka na makambo na ngana oyo. Eza bien, ngana tela ka cadera de roda na ngane ya. Soki na kopi na cadera de roda, na do bakango su na portugais. Kiti wana, velo wana yo zala na ngo, gasko na zo zela ngo ya électrique. Parce que ngabe nazala nango électrique nyonso. Oui, naza na oyo ya normal. Ouais. Électrique nasala ngo ka bakosi na ndako moyen nazala nango eza te. Oui. Nazokota na chambre nazobima nazokende toilette naza na cuisine naza boye. Nana sala ki permis nango déjà na joaki. Yo tambola na chaise roulante. Donc ngande ba tete na kotambola nango siko pona musala. Ko ngai naza handicap na 80% ya handicap. Na problème mukongo babuka nga mukongo soki 5 fois. Ça a une opération 5 fois, donc on a comme inapte quoi. Yo kadera ngo kicha ngo sikoyo. Yango na ozela, seke yeka na bandi ba formation nanga. Ya ba mboko ça va demander nango ils aura temps, même il a ko tufana kota ko c'est l'équipe déjà 5 ans. Ya ki c'est na ko na bandi téléphone bana ko posala bandi na ko ebumelaka. Et ko ko zona ni ina kicha yaki na rode nango après tozo c'est la hôpital pas bien nga permis. Donc il faut pas table nango ba besoin permis. Ouais. Biso ye vrum bala moko. Nonga la sala ikodi tuna barabara tokei. Biso ne bana basala code ya vélo bana net bana po table na vélo. Ombi na ta monio. Mais attends oyebi do. Ouais, c'est hôpital ka yango na roze la hôpital yango banda déjà 3 semaines ya koyo. Ba obenga te. Bon? Kicha ko pene yaki nango sikoyo bazongisa na hôpital. Soki na keya ba pese kinga permis na hôpital na bandi ndeno ni na lo tapo baseka na baba yana tambola kana beki tambola landela ngo ba pesa yo moyena sale exacte pona ko tema même 20 minutes te place moko boye eza impossible. Faut aussi mara aussi moi elo wana batambola na beki donc mo fo kanga ba senti wana ya makashi wana soki po kangia ko mono komi mwa mutu metango ko longola ngo bandi ko lela po ekangi ba place ya Kongo ba disque ouais ako karatela na ba l'oxyde de vie ba yaka pena ba sunganga ba olamba ba sa misala na laksa bona ko lamba na musika chalu tu sala go mema bo e bona pe bimi bien ce qui nga mona kite na bendi kiti na fandi na ya kovanda na kiti so ni na simbi ki ba disque bukana ya bukana ozalaka na obi ngo basala ngo opération ngo malamu basalinga ngo su mabe bakatinga su ba disque bato basala ba erreur moko baya komokelaka na mama nakaka si aksidonga na sala bamekaka bakambo na bango na banzoto kaka ngo pena bamekela bongo na tikanga kaye moko ezalikolesana kaye moko ya ble na Belgique batikanga penda puelele misuni nyonso kaye moko ezalaka kaye moko ezalaka wana misuni misuni na kata ba disque bimi donc
Moi, je opération. C'était pour le docteur na tika kanga poelele. Oh. Oui, à salinga opération. Comment va monter, comment revendiquer? Oui, tant que je connais les gens qui au funda. Nani nangai oyo ba médecin ya famille. Alobi nanga soki na fundi na ko inclure ye. Ya za ki sirke. Akobongisa nga mokongo ayeba kiteka kosala nga mabebo. Natali pe kaka docteur wango sunga nga mingi. Soki lelo naza na bandako. Naza na mwa ba makambo naza na mona mboko grâce. Yo za wapi? Na Montpellier. En France. Na France na Montpellier. Yo kozaka na France. Tu naza na Allemagne. Oh, kozaka na Allemagne. OK. Naza na France. Na Allemagne. Naza na tabana mo aza ko na France de Bora. Ile pe aza bo un film mais. Ah, OK. Ala Allemagne na pena mwana noko na chose la kuna. Yes, pas en Allemagne oyo ezali frontière na France. Mais kuna ba pesa open ndako ya condition na yo. Ya naza na ndako nanga pe na bana na ngai. Ndako na docteur wala ba condition pa na France to mona wa pesa ngaba to mona moto aza infirme me ba pesa ndako mona escalier. Kaka ndenge lobi. Odigo bikoli. Na 4e étage to sali une semaine ascenseur ekufi. Nazo koko matate na peli. Na boîte na kuna mudene kimaka na France. Na kimaka ke wana zali na 78 na kimango pa ko kima France wana. Tango na Monica basicanator problème okende boye passe. Ba pesanga pendant surtout na Paris na kokate hein. Paris obligé faut matin. Vélo tout est fait. Na Paris te. Nga pela wona na Paris bato bakamala na ngani baza na Paris bande ko nga baza na Paris kuna. Ba nga kutena ya me modèle kana mona condition na yebi na mo baza na Allemagne. Alors mama CV. Soko lingo sentir esengo ya Europe ya kana Allemagne. Ya kana Allemagne natana esengo pela Europe ba ataka handicapé. Ya kana Allemagne au CP. Ya il y a 4e étage. Na ba situation na okemba. Une semaine ango lobby na bimakite. Na annulé tous les rendez-vous. Na boy comme matata. Ata ozokota ba demande ba tout ça demande ba yebi. Na nde na komi na kiti ya bakoka. Docteur atindi message ke bo pesa ye landa ko komi na kiti wana. Azokoma kosala sur eloko te. On a comme un handicap dans un match 80. On dit que pas au monde atteint. Maman telle la gaba tunaza ebele. D'accord, on ngana boya, on met tellement na boya banda ko nisa. Ndenge zana, o janda kwa bien. Yo moko lukaka na muto azana batu ebele, bo ça l'échange. Bongo. Ça qui soko bongo na nini ngona batu ya ndako yanga. Mape ba pesa ide wala don lobby. Lundi déjà que kuna na yeba. Sala bongo so za ndako 4, surtout ndio za ndako na munene ndako bien na 4e étage. Oui, ndako comment même na bété, on est bien bana. Ou bien bateau bazana ba se ba ni bo coopérer. Na ba matin ba on a du polo surtout ba bazake mona. Azana chose ba na moya ko futa so ba ndako munene te. Oui. Ato bukana ye abima ozwa. Ouais, surtout ngai pena lokola leta ye moko futela kanga pe belé. Donc ndako te za na 3 chambres bona kopende kaka po yanga za na 3 chambres. Ya na 3 chambres na bana mibale. Moi sina mobile. Na bana mibale moi sina mobile. Na mobile ko. Ouais, ba msuba na Congo na ba 4. Mais ala na poto na ba mibale. Na mobile te bazana. O ba ba mineur. Moko azana tout le monde a 16 ans, moi quoi na 14 ans. Donc maman de moi je en Europe, na papa pesa ah. Voilà des jours na Afrique. Papa déjà yaka na mwana moko. Ayaka na mwana moko ya mwasi. Ngashiko leko na ya mobali. Na tika susu moko ya mukie. Na minute yo azana 10 ans. Ndega biso to tika ya ko. Kala na ngola wa. Na tika ya mukie na yo zo na récupérer karate. Ngape kala na sunga ba yo no zo zela ka kicho, fama kicho soki na jeu yango. Lokola tambola na nga mwa muke me kicho ma sona ke na Congo na za na facilité.
Mais yo bafali bapesa otyango na tala ndako po baziongo bazonso so l'hôpital. Te na po ba fo ba kianga permis so na tambo nango bongo ba okanganga. Oui, bakipara bango biso te. Biso kuna terre, biso awa permis. Na yebi sûr. Na vana ki nano, mois kuna pona yekola. Mois na traitement na ba physique tout. Na komi ko tambola mwa bien. Pona zoko ko tambola te. Awa kala décembre na sali mois na hôpital. Na yeko bima le 23. Ma va libérer on dit la personne a fêté Noël kuna 1 mois. Tant kana bimi ngana na kena ngana Grenoble na mwana. Ko mwana moya mwasi akende ko fêter na Paris mobali na mimi. Toke Grenoble. Mabima ka bona beki nanga. Na beki. Équilibre donc na otambola kana beki. So ndela che sentir makasi. Mo mona na ko tambola me na ozonga na ko fungola ngo. Pasi. Ça la passe. Bata ba beki, ça la passe. Ba beki mo ça ngana tambola bo mwana na nga nyonso. Na vivaka na baba beki wana. Be Paul pasi na Paul pasi ba surtout ngasi biso bata ba kolomi balé, surtout na ba kolomi balé. Ba ko bazala moi bien mon pied, moi likolo moko. Ya ndika biso bise balolo ma kolomi balé ya. Ba biso wana basale na biso ba biloko wana nyonso. Surtout nde to komi mikolo boy ba pasi no se koma ko bimati. E koma obima. Aïe. Ya pasi. Ya ko bato bazala na baron bien so ko zabe bale mo ko fika bato bazala pasi ba manadi. Boye ba ke sala yote. Go finga ga moto te po yebi lobi te. Ngala ndima ga na ko dukana ko na kichi wana. Mwasa makasi, mwasa nzunzu. Na musala bino moko te. Ba ku doza na bota mana ngai marke na bota banga na ngaboy te mais banda bo mwana na se santa na se trouva na chaise roulante. Oui. Makolo na chaise. Tout temps on a eu quoi mama yele. Asa mona ke na sala na hôpital. Na sala hospitalisé na vana na hôpital na ba master ba nini. Donc makolo em so ba tena traction. Oka makolo bonga. Wana ozoka histoire na yo bandi obota bandi na yo bien otambolaki tala eloko moko yaki ba période moko batonga banini yo kuto bossa ba msulu ako bota te me yo boti babotaka ya babotaka nga na vivant na ba centre ba handicapé na zala ba camarade babotaka babotaka te rare ndeka ezalaka normal na bato makolo mpe nde babotaka te donc oka ezalaka nango mpenza rare mais na majorité nga bahandicapé nyonso na fréquenta na bango na vivant na bango la majorité bango nyonso babandaki nango kobota bahandicapé nyonso babandaki nango kobota donc soki oza na problème oboti te bamosusu nde ebele balinga neti nga ata nazala ba jeune fille na bango bake mama nango bota na nga te handikapi na ngai ezopénalize nga na alobaka mama nga na kobota na nga te mpo naomona nabota motungisa bana nasala boye mama alobi non il faut bota na mokili nzambe asali soki apesi yo chance ya kobota bota baza ya yo ya ndeko no baza ya ndeko na yo kiako na kikongo otanga mama azoloba nanga mpe bongo nazolanda mpe maluba mama nga bacondition na vivaka so nazali na bana otene nayebi te malgré baoxylaire de vie bayaka mais bana bazojoue rôle surtout so vacances bango mibale bakutani awa mina tie bape bayaka bandekaka na bango mais mingi naloba mpe famille mais ya des fois mpe soki naza na besoin mosala moko makasi na ndako nasiyebisi bango baye kosalela nga so naza na bango de lundi au vendredi mais soki biso awa soki bazoyela yo bongo moye bapesa yo mbongo ya handicap bapesa yo mbongo ya handicap oui nazwaka oui bazoya na bango mpe bango moko mpe batia yango de lundi au vendredi baloxlere ebi bayaka oyo ozosigné kaka nga na osigné kaka biso droit eza par jour mpo baya deux fois donc nga vraiment de lundi à samedi à vendredi mpo natelemaka tout droit te naza soki nalongoli ceinture soki nalongoli ceinture na ngumbami ndenge bamondelango mpe na baradio mokongo mpenza ekatana baloba make donc possible ouais
allez mokili oyo oza na yo bien 78% nsima nango naekoma na 80 kaka nakomi na 80 awa balosile defi basopani nazalaka na droit ya deux fois par semaine mais eka emati 80 nakomi na bango 100%. Na bainfirmier bayaka basukolaka nga mpona kokongumbama te na na difficulté ya kongumbama po soki na ngumbami badiske wana ezokatana etikala kaka mokie espace bayaka basukoli nga balatisi nga bakei nga moko mpe mona sukola mpoka ndenge moko nasukolaka na nga na kiti na nga wana mosala na bango batielanga kiti na nga naboya bayaka pokwa abayi boyaka katongo na pokwa nga mona sukolaka na nga so nasili mpe mona nabimi naketambola moke konyolusa makolo papa na bana aza te azali papa mobali na nga azali me asala na pare azali aza kuna na jeune fille mpe moko atanga kuna aza kaka tata mwasi siko aya kaka na baba azali wana mobali na nga vraiment bato kosola na prive bayebi amoni nga siko nalakisaka te makambo na nga do bomonaka oyo na oteya bino ovinanga pardon epo tiktok eza na buzoba moko ndeka tosola butu kaka basaleli yo mobali capture d'écran kasi libala ekuvide bombaka ye bana kutu bamonaka bango mibale bamona bango moko aza métis moko aza chokole bamonaka bango natiaka bango mais mobali kinia natiaka bandeko na ngai mibali ya mosusu natie bango bandeko na ngai mibali bakousin na nga baotalaka so bokokanisa bango na mibali na ngai etali bino natombolaka ka famille na ndenge nateyaka vi na ngai eza vraiment ya kobombama tiktok eza malamu te ke moi to mosusu wana asali erreur fota mobali amonani libala ekufi nga kutu mobali na ngai alingaka kutu makambo wana te omonisa elonge mame alingaka kutu te aza kutata na réseau moko te aza kaka na whatsapp na youtube ye mpe alandako na youtube alandanga oui tolandaka yo na banda kolanda banda kala vraiment tolandaka yo na ndenge toye kokutana suko na kofi oza baya bato akala po bolandanga banda kala oui nalandaka bino bina banda kala na mokomisu ntango oye kokota sika na tiktok ozokoka te ngambo nazalaka kolakisa yo fina boye ezomusa ntango bandi yango oyaka we tozalaka bato mibale ozobundana ozokoka te apres oye kobosana na yo nga sikoyo lokola nayebi na ngai yo nga mingi sikoyo nga nayebi kaka ozalaka fani ya kofi oui ya makila mpe na banda bumwana banda bumwana mage nalobelaka bokoko me biso na bokoko tokabolaka te toboyaka nde kutu miziki ya mokili mpo baza bahypocrite miziki ya oyo bango babengi yango ya mokili oyo ya chrétien pardon ya chrétien bango bazalaka bahypocrite boloba makambo ya nzambe me bozosalela oyo booteya te sikona bokoko biso tolingaka bato wana te tolingaka neti basindi baza na bango bahypocrite te kofi aza hypocrite te donc sikoyo papa na nga oyo nayeba ndakala basa ata basewana ye nazalaki yo mama prophétesse boye na boye olingi kaka mizinga bino na kofi te pardon je m'en fous ntango ye kokomprendre ke ezalaka nango lisumu te koyoka bango eza lisumu te nga alia kasi na bandi kobimisa sikoyo elongi na nga ke nazalaka buta kofi mpola ndako natiaka kaka kofi na ndako na baconcert oyaka na concert na ya te mosusu wana ye jude miti wana sombelanga mpenza biye me apres nakoti hôpital naolinga oyo ya juye nde nazala kolabatela biso ntango babatela biso nakotaka mpenzaka opi nde nauti oye biso wana concert wana ezalaki décembre non nde nauti oye biso nakotaka hôpital nakataka yango mpenza oyo ya décembre mwana bato ezalaki na nani na Bruxelles non na Paris na Evry na oui
nalingai pena na yanga bina mona ba mama Sylvie to kutana kuna me Na yebi siyo. na kota hôpital pona na rééducation oyo ya Batu makoko balukaki ngawa bakinoso mama Sylvie omona mama Sylvie. okay na ka Batu pe nde balukaka ngai ngabi kakana. mais oui on avait Ozotala bwana mama Sylvie. Bazokota na mlo mama Sylvie. Mama kiti ya velo kaka oyo yango baomona. on a quand même pas pour pas être apeso mbote oh mama Sylvie apeso ba na oyo na Belgique apeso ba bisou ah non papa na chose à simple kofi aza simple ya wana apesa ba bisou ngumba matala na Emilia na yebisa yo. apesa ba bisou azotuna yo ça va kabia mama Sylvia moni na ye kofi ngai nzambe na ngai mukoni na mona kofi bana na zako moni na zalaka kuna na Congo ba concert wana omona soki okende na ba concert ozokende na ba répétition oui na facile pour na Congo suivre ye ouais so ozosuivre ba programme na ye ozosuivre ba makambo na ye omona ye yango mona na ye baka banze kofi mingi na oyo nyonso ebimisi mona mobali na ngai azotuna yango mokoloni oyo yekolaki banzembo oyo oui nyonso nayembaka ngo ouais surtout na Congo concert oyembaka makasi nga nayembaka mpenza te banzembo nayembaka nayembaka me moko omona baritme gouvernement ya mboka asi aevita ngai nakende oyeba baanniversaire na bango ya Montpellier nakende apena koyemba nayemba nzembo ya Nairobi bamonanga kaka nde bayaka na ndako bato wana bassociation bamonanga kaka na oyemba bazoduka moto akoko oyemba nzembo moko boye ya bien naye ete okaka lushe ayembaka nayemba deja awa nayemba mpenza bato ple bapiakanga mpena mbongo nazwaka soki 400 comme ça nde bakabaka so basepeli na yo ti abetelanga maboko ete ya bien chante nayemba na yo ya mbili ya bele oui nayemba na Nairobi efutanga ezalaki ba 2002 biso mpenza nga mpe nazala na kama na moko boye puis japon nayembaka soki toke concert na ye mona nga mpe nazobakisaka ebengi moko alestombi biso nga mpa na savora yango eka na bimi Congo kamo nyonso etikali kaka na Congo nga na savora concert soutenelaka nga basuki na nga boye nayebi ke concert ekozala ota mbongo nyonso nakokanga suki ya 1 mois okanga suki bien oui nde naka boye nazokomikanga na ngai nga nakanga mpe suki bien oui nga nazokomikanga na ngai awa suki natongaka oui kotonga mpe nga mpe nazalaki kotonga menoso yango ebunga mpo natikaka na ngango nakoti soki okontinue na yo eza nango problème kaka kiti wana eya soki kiti wana eye nazongeli yango naokende siko naoyekola baformation donc bandako ezalaka na sincere te toza na ascenseur euti okufa ndenge na yo biso une semaine ezosala ascenseur ebandaka na rez de chaussée oui nga sikoyo naa na essence yango batindaka nga koto mais neti boye une semaine ascenseur eza kokufa nazoka pasi moko moyo bimeza te moyo bimeza te nazokitaka na besi oui nazopemba lobi avant chene nazalaki na rendez-vous lelo lobi nanile rendez-vous ngali pardon naya kufa kwamba na bescalier oyo sikoyo leo nana ya bamama ya le ya bamars oyo bainvitaki nga na teya nake te ya bomama na bokoko nazomona ngai naokende namonaka nde nakozongela pasi oyo ngai nakozongela soki nakozonde yango kaka nzambe asunga ngai naza bainvitation ebele toza mpe na bafeti awa nakete tellement nde naza boye nazokata nabendika air po bino mokoti awa yango soki tosisi nakata bilamba donc na feti yango babengisinga mwangi nakende eza te nazokata mwa bilamba kotongelaka bien
Kambote maman Sylvie. Ngas qu'on a dit que Atuka na sepeli na sepeli makasi. le des aki. Pesa na numéro na ngata. Non non non. Na komela na YouTube soki na TikTok bon. Na senga yo pela numéro. Mais oza pe na batebe tira te. Ah, bon komela ga lisusu. Ouais, Na chaka. Na komelo ash Na répondre. Ouais, nde to so ni ko le lo ngai. Merci beaucoup. C'est comme Ouais, ça. nickel. Merci beaucoup. Merci maman Si. Merci. Merci na sepeli. Merci beaucoup. Merci la famille, en tout cas merci na bandeko nyonso botapote na bandeko nyonso tozalaki awa toyoki ebisa papa sango bokende kotala ndeka mopa apesalaki rendez-vous na ye mpe arealize yango ke lelo ezalaki mokolo apesa ba émission mpe alobi dans 2 jours bandeko nanga kutu aza na lien oyo ya ouverture ya salle mpona koteka babillet alobi aza nango déjà na téléphone mais ye aza na droit nango te ya kopublier yango il faut bango kuna nano direction epesa autorisation sur mafuta nabangi kuna yusolo mafuta direction epesa autorisation après eda apesi donc bandeko tosomba babillet bino bobika ndenge yango ezalaka mpe topesa en tout cas tokosalela yango vraiment bapromotion mpona kopouvoir bandeko basomba babillet surtout babillet kosomba kaka yo donc tala te ozala entendre ba maman so ba chati ba sala ka ba maman pe belé de yanya na somba bien kofi au moins na moto soma bien za soki côté ba muso na Afrique ndé na zali ko sala ba mission awa na zali ba ndeko ba no sala ba mission awa zali na Afrique o te ya somi ne ka bi balé na internet a bombi na achenga bi ko ya habite ata na yete me na sombi kaka nga ba ko feza na ba fidèle donc alobi ata ko ya na yete me sombi kaka billet donc essentiel ka ya sombi. En tout cas, eza kitoko bandeko ndenge wana fo bozalaka mingi. Donc, ekozala lobi bien lundi. Donc, talaka les 12 nde makambo. Eza pe na début, donc to compter kutu 7e mois te bandeko nanga. Donc to compter ka 6e mois. Donc nde to za boy kalaté 4e mois nde to bana 4 5 6 3 mois, tu na 3 mois. Pour ça les 12. Donc to calculer sur te que na 7e mois les 12. Pour ça to lobi les 12, on to compter ka lokola. Tozo mona ngo lokola vraiment que oui les 12 tozo mona ngo lokola ko za na 4 tonnes non début donc papa nan na biso Jésus de bakura na pression bot donc exemple là début donc to compter ka 6e mois 5e mois na 4e mois 3 mois donc botala bon pas ba différence après ça biso batu musu ba ça la pipe 2 ans biso tozo ka occasion 6 mois, tant que 2 mois, net la fois passée. Oh, tu vois qu'il y a Bruxelles, 2 mois à Pamba. Tu sommes bien Bruxelles peut étonda. Na injewana, étonda. Tant que quelque chose na ivry. Tu vois qu'ils ont pendant combien de temps? Tant que na ivry, on a tous 8 sous. Et vous me la quittez pas. C'est comme ça. 3 mois à Pamba. Il y a promotion tous en an. 3 mois. Promotion, il faut calculer 3 mois. To soma bapiye bandeko nanga. Donc nde bazo sala progression nyonso wana mbala moko. To soma batike. To soma batike to kota. To ketana so finyo soka yango yaya to sali. O basulana balobaka o ceux qui o meli o kufa o melate o kufa. O amsuba lubaga o mizika mokili o kota mizika mokili te o kota te nyonso ka ezali o kufa to mizika. Donc c'est la vie. Toujours ça la vie. Donc tout c'est pela na biso. Toujours occasion de kota miziki na biso. Et le peu mon pa wa lobby azaka na sel bolingone mo ya suka. Apesi moi sinae. Bobo sanate otalaki otalaki yango papa na biso barakuza talaki yango donc bolingone ya mamasi alobi ke mamasi moko pe apesi moi sine promotion mamasi donc le 28 azo clôturer mois de la femme donc le 28 to côté belé mamasi aza na concert voilà vous comprendre
résumé par nino donc mopao ye moko apeseli mpona madame na ye bolingo na ye mama si donc ye na papa sango bakendaka lokola mwa deba me bayokanaka bien bayebani bakati tolanda na biso te makelele wana mwa kokalekala mpo asalaka pa mopao bayebani mpo mutu na ye papa sango alela mopao makasi balela na mombale donc bakenda bongo bozomona donc nasepeli na émission yango mange etikalika moke na sisa po presque totia yango nyonso awa mais wana nde nakotia te nakokataka kote oyo tosala émission na biso nakokataka maloba na biso émission ya papa sango nakotia yango te ntango nakotia na youtube nakotiaka oyo biso totie bacommentaire mpo na émission analyse baoyo bokoti retard bolanda yango na youtube nakokataka kote kaka biso tosali analyse voilà c'est comme ça mopao mokodi je suis comme batuka barakuda pe pardon tokutana to oyo ya barakuda yo ozalaka bongo soko omoni biso okimi omoni wana mama Sylvie wana mozodevie osalaka bongo mpwani barakuda okasanga na osengo nini biere barakuda obabangaka te so omoni biso bato oza bandeko ya bino basi popusani soki mpe komeleza tomeliti ke prouve ke ta mosu mpe nga mpe nakosombela yo mpe la fois passé olobi omonaki ngai omonaki nga me otali ngaka na mosika aya barakuda ya koloba awa namoni yo loba nano awa aya barakuda balobi omonaki nga Bonjour, maman Sylvie. Boni, va bien? Aloba bato ba comprendre. Je mo pa wa sala ka makambo ye moko. Aza siko naloba kutu musicien te mutu aliboso azo fêter l'anniversaire na stade. Yo kango wa. Tala makambo. Yako fêter l'anniversaire na basali en tout cas mo pa. Ke fêter on susu na nani? Maman, eza blague eza ntaka vete na Kongo baloba. Donc là niveau mususu. Abeti yango na ya quartier la tête siko ya ye moko. Yo siko pe loko ganga ka ozala mbongo. Kende ko fêter anniversaire na stade on dit mayo. Batunde bazoye bango te biso zo kendo fêter anniversaire. Na stade. Et salamate maman. Na histoire. Et salamate. Stade loué stade pour anniversaire. Mutema mabeka ya batu ba. Biso zala moto zala wana to savourer to célébrer anniversaire et bien. To zala wana penza. Wana za anniversaire. To zala. Donc ndenge zala barakuda talaka bino penza batu ya kati. Maman nzela mopa asali biso mpe tosali yango ngape na yoto otokosa combien oyo ye asali oyo amemi mama si ngape na yoto osala ngai ti en fait obani oui balandeli oyo na tiktok nzoka ozalaki na makingandi na bon nakeka kokokisa te vie alakisi biso si nzela tokendeka kosala yango bien barakuda okomi engagé mais yo opesi biso bilili te tomoni te bafoto te mozalaka kimia mokili ya bajali wana bilili kaka ya pamba ekomi ngambo ondras aza barakuda turo soki na ye tokutana mpenza tokutana barakuda biso toya mpenza le 12 wana eza célébration fête na biso yaka mpe kotika makingandi te mpo nde ozala makingandi ya permanent wana eza fête na biso bapofefile ye ayebi ayebi ke fo nazala nga moko nakutana na baninga na nga na célébré mwasi malamu ko basi mosusu omona nga mpe nakozala okende yo moko te okekutana kuna
te ayebi ke biso kote ezalaka na mama ye mosusu azolakisa biso banda banana mama alobela biso banda kala mwasi na ye bamosusu kutu o nabotaka musicien place moko te musicien alobaka ata boza likambo mais ozwaka kombo na yo penana mama Sylvie papa tabule alobaka place nene ke nabotana oyo naza na ye tuka aloba te bandi koloba mamasi banda lelo te c'est ça tozala boye bolamu ndenge oyo ekoma so ndenge nini bino mpe bata mokili en tout cas vie nzambe abatela yo oyo kokisa ntiaka ve eza facilité moto akoma na age oyo eza baage oyo biso tosalaka sikoyo makanisi olomona nyonso nalonaki nakomi korekolte yango bamosusu nde bazotala sikoyo nsima eloko korekolte eza te donc voilà la différence yo ezala na nyonso nzambe aopesa du jour au jour eza récompense na yo et voilà mama si étape ki mokolo ezaka étape yaka suka te ezaka nde place moto akomotala bilanga nyonso alonaki nini azorekolte oui c'est ça ezalaka bongo komotala siko mpo motema na yo oya kozwa kimia moko mona wi nasalaki nalonaki bafruit ezopesama me lelo ebele bakutu na makasi atombola mosapi te bilanga bolonaki kendaka oui eza te oui oza bavérité bapesaki ye batanga wana bato bamona akoli te auti kolona asali bilanga plus ces années sikoyo akomi na age azotala sikoyo bilanga nalonaki récolte yango wana ekomi kosala jalousie c'est ça vraiment aza na ye mutu aza na jalousie eza makasi na jalousie na mwasi oyo azala ye mwasi na ye oyo alingi mais jalousie yango bango moko bazalaka mpe bondondemama oyo ya bino teolobotalaka yango yo moko tala ya yo sheri nini aza pembeni bilanga olonaka eza kuna bato mosusu kutu tomona mabala kutu bastar ebele baza na basi babali ta bango te tomona te me kabolandaka vi ya kofi ye afishaka na mwasi ne babiju en plein bakambo tu me bino kosalaka yango te me bolandelaka vi ya kofi bino boza na basi na bino babiju eza na bachambre na balabala mokola liboso mobali kote oyo omona bangana mwasi kote na batambolaka motu na ndenge na ye okondie bakute bato baza na balove rien likama kokamwa mpenza en tout cas bato ya lokuta baza mingi barakuda pardon soki basalaka bongo mpona basalaka bongo peut-être bango bayebi base change na bango bamakambo echange yango wana basalaka bongo o bato bayebi bamakambo non ete en tout cas merci barakuda nga mpe nazosala mwa eloko moko nazokata na mesa kutira awa na profite lelo nakatakata bilamba lokola nakoma kozwa ta ya moke misala mbe esalaka biso mwaye te eza nango bambrouillement nayebisi yo donc bao balandaka barakuda bayebaka kaka engagement ye ya makasi isolé mopau sango atuni mopau alobi ndenge nini quartier la tête tikali su te na Afrique eza su te en tout cas sango oyo yango emoka pesaka kofi kanda pardon azomona te bazobetana na Afrique tala makambo alingi kolobisa kofi trop sango wana yaya na ye tomoalingaka ye koluka en tout cas atumbolaka ye trop Wina. Moi te. Merci beaucoup papa na ngai. Merci. nakotaka na bato batika biso sikoyo yo mpe nemeka kosala anniversaire na stade
On a eu au Tchad. Basta des ébés. C'est l'anniversaire. Ele makambo eza minene osekisanga te barakuda pardon olobe nani eza ebele. Merci, on est ensemble tozala biso pondu balambeli yo pa makingandi lia pondu nga mpe yango na olia nabimisaki na congélateur eza libanda wana alikayabo yango na olia nasi na lamba pondu nga pondu ezalaka te babiloko nanga na préféraka lokola pondu eza te pondu vraiment plat préféré na lamba yango na courage na lamba yango mpe na programme fo nalinga nakokisa babiloko nanga nyonso na olambela yango mpo na lamba yango yo olingo lia bon appétit. Merci maman, merci. Kitoko. Yeah, merci. Voilà, merci beaucoup la famille. En tout cas, la paix sur le ensemble. À tout à l'heure. Bisous.